et bonjour, na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko to tchala chaîne de libération océan du Congo et pai oyo to ka bongo bakongomani et pai wapi to panzaka to sasaka to bela ka mota papa le moloto ekita etumba misla nyonso ya baloki ya ekolo Congo et pai auto analysaka ensemble et pai auto mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka to salaka éveil patriotique et pai auto la peuple congolais la bolema et pas auto tchaka ni tono na nzete poete tobenga ya momalamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto akabongo basinzili ko betaka mbela ko ba ete tango ezali mabe to tele bebiso banso to la ta mola to moitumba et pas auto tele ma ferme fidèle ko la bakuka pour la cause la lycée quoi ya République démocratique du Congo et pas auto mon kundo la ka maloba encore la biso les laboraires wala biso beche fouiller ne laisser ni place que la mer repasse. Ezui la monte religieuse. Popo. Ezui et comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique. Mananga nakunya donanga na États-Unis d'Amérique. Mana kopé malamwa Portugal. Tikanzambe alola abate la penza asunga yo. Mabele epesamela yo wana ezui et comme la bongo mwana mère de Brino na Autriche de Brino de moi et c'est moi kala fondé ko sala moi défaut vraiment mwana mère de Brino na Autriche ezui comme la maman na Jolie na Suisse ezui et mon bongo maman Adolo et mon bongo maman Samuel ba mo baso na Suisse ezui et comme la maman missionnaire elle n'a plus ses 32 maman missionnaire bobenanga ezui comme la bongo maman missionnaire n'a plus ses 32 ezui et mon bongo Anita Babé il faut que yo moto n'a plus 32 et pourquoi pas Bakoko ya Lumumba n'a plus ses 32 ezui et que de bongo na France et pas ya moto ya océan de la presse congolaise papa Michael et pourquoi pas maman Célestine nanga ozala le téléphone ezui comme la bongo le number 1 océan de la presse jusqu'à 1 mètre toujours na France ezui et mona bongo qui la main kane konto bo qui le kondo femme pekato Dieu n'était l'autre qui tombe la plus 49 et mon appel na akene la chabienne maman sociale bobenganga maman ya bana bitike bobenganga maman Madeleine ezui comme la yena plus 32 na mboka ya maman missionnaire ezui et comme bongo aux États-Unis d'Amérique maman Congo to bengana maman Congo la zala posa ya bino ezui et mona bongo maman Emilie Nzemba 12 pepele ambetoro tozomona yote maman Chantal Tambila la France maman Sidonie la France vraiment boto bengana mikolo mileki miike ba maman ya moto mojali moto mozima mite ezui mona bongo papa Alfred na maman Clarisse na mboka lipasa langa ino ya se ante live na Canada nzamba pambola tozo sur la tête téléphone lipasa langa makambo ezebele metwali la bomoko po nzambe azali kosala ezui e mona bongo bino banso bozali kobenga biso bisika biso ndeko langa na Ethiopie abenga kinga bina zaka fan na yo menga lazana Ethiopie maman océan merci encore ya mona yo ndeko langa Sosten si je me trompe pas na plus avancé wala na mboka ya Gilo mpinga na Lumpinga prompt rétablissement merveille kitoko na ba mapasa vraiment de kolanga lobi mamo c'est sengo ya komona yo a capturer lobi esengo eza biso ngapela lobi esengo ezali yanga pambate na koyeba ete malgré baloki bali bato mabe ba côté makasi ba oyo pe balinga koseya bazali tika nzambe ya lola abattre bio ezui et mon désiré botuna na maman Elisabeth botuna en Australie na papa langa G3 en tout cas vous s'abonner massivement bokozala ka bongo de cité bo partager mes missions bo liker bo tchaba commentaire ba suggestion pe ba jamais vraiment na posa ya bo s'abonner wala na moni bongo na Angleterre ezui comme la yanga mokonzi na les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave to ko benga na tena ko benga bino mais na ko mona boko zwa teta mso boyebi numéro wana te pour numéro ya bureau vraiment ezui et mona bino banso Achille tela na France to benga na ndeko la ngai pe na Genève to bengana et kozala malamu nzambe aleka vraiment na kopambola bino ba passeport ebima bo tcha makelele biso pe tozolo bela yango po ete bozo yango misala na bino mikoba bosunga kabiso pamba te bino penza de batu bosunga kabiso bino boli maboko na biso makolo na biso boli nyoso ya biso bokasi na biso to na bokasi mais bino bozali biso po ani okotinda mo mbele okotinda mo misolo ya mai bokotinda po ete ba mouvement ekende la base te bolandaki pono mimbenga
moi mingolo to mikomami kasi to kele kotika yango lolenge nini soki misolo réalité to komema fulu ya batondeli po makambo to yebisaki bino yango ekoki océan de la presse congolaise, océan du Congo et balebo ya mbindo na yebisaka bino je me forme, je me cultive rien que pour vous informer. J'aime dire tout ce que les gens disent tout et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis océan de la presse congolaise et maman grâce à Umbantela maman sociale vraiment bozali bongo bayike alino moke monseigneur leso yankolo hollandais noir motomo prêtre Big Daniel Ngenda. Big Daniel Ngenda, il y a océan de la presse congolaise, Charlie Chobo Yangandeko, Charlie Chobo, papa Mapassa, maman Jovi, ah vraiment, Boza Bongo Baïke, Bisika Bakobenga, on a plus CD 153, on a plus CD 157, on a plus CD 152, vraiment, Bino Banso, Tozena Bino Longo, Ezu, et mon abino, et Kota, popo, et qui est de Gemena, et mon andeko Nangai, et qui est de Bipaï Biso, qui santu, na Lukala, na lufutoto to ebiete toza ko bibongisa to milengele soki ba mekana so tozo yango toko ya pe to kokoma na point noir to mona nasi ya biso pe pegilo mboto to mona bongo bino banso ya biso bandeli basele to mona bino banso lolenge boko benga ba bibish boseko to kokoma bandeko na ngai to milengele vraiment Peggy Lomboto bokomona biso pe ya biso nasi biso banso tokozala bongo na bino pona omunde to babande bona biso nyonso ba vacances bana poto totombele bino penza vacances malamu boye malamu nzabe abatela bino ba oyo pe bazoli la tango oyo tolobi yako na bande ko nyonso babungisi ba être cher bazali ko kele kotika bango pe misoso bakoti na ngalasa tika nzamba batela bango salam alaikum na mama ja pe prompt rétablissement na yo pe ba musulman na nyonso nzamba batela bango ba mama moto moto mozima mite ah fondation Océan du Congo to kotambola ka malembe toko kele malembe bande ko ba ko sunga biso ba semence ko ya biloko ko ya betoko ko misolo to kata to sala po ete tolona po to zali penza na mo étendu oyo ko senga milona po na kolesa pe population congolaise mais ali deux fois ya bitumba ya océan mais lokola to zamba na nzambe tozali ka kolonga yango ba projet zali makamwa ya malamu ezali kasi bandeko kosunga kolemba te kosunga ndeko na yo potango yo sunga kosia yeba kosunga ka bato bayike lipambo na oli kokoba bato pe babungisa mayele ya kitoko ya kosunga ka bandeko na bango sans ya ba festivité ya moto kokende milengeleke malembe soko molimo ya kotinda tini misolo to lukaka to kendaka kopesa bango ezali moko ya mapambo le obino bozozwa place o banguna bakoyo kotelemela bilo bakotelemela te pamba te okokokisaka mwa mobeko moko ekozala bongo malamu tolamuka mpona kosunga Congo lelo tokolobela nini Sadek bangola baye na République démocratique du Congo na appel ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo lelo tokolobela nini ba campagne bato bakosala mpona koluka lolenge ya komilengele bato baye koluka lolenge nini ya komisala lelo tokolobela nini tokomosimba likambo ya este ya République démocratique du Congo nini ekoleka bandeko na ngai pe tokozwa ndambo la mwa minute oyo bapesi biso bakongomani yambola kotala mama elikambo tokosola lelo tokoanalizela biso tomekana kofungola miso mabiso tomekana kososola malamu likambo etali Congo bilili moko na muti komona sikoyo epesenga pasi mingi mokili yango ya pe ni boma boko mona bandeko na biso ba Israélite bakosubela ba Palestinais ezali pasi pe mawa mais bato bayike selon histoire balobaka Israël nde o balobaka la Bible ya kwana bomoni fausseté la bilo lokuté la bilo place bokenda pokule zaka bahab bomoni ke liloba ya nzambe ezali oyo bolobaka te yango lebisa bino chaîne oyo ekolamusa bino pe ekolakisa bino malako po yende na etinda ya nkolo ekotalisa bino bosolo yango bosabone ndeko kokataka te ekotalisa bino bosolo ya nzambe tango ezali tokokele malembe nzambe eboka kolinga tokopesa bino liloba ya bosolo oyo bino banso bokofungula miso po ete mata na motema na moto te na matoi na moto ayoka te moto pe akanisa yango te ezali bobele nzambe po bakotangisa o koyiba te o baloba la Bible bakotangisa o ekobo o baloba la Bible pamba te mokili na makambo ya nzambe keseni selo ezali 55:8 makanisi ya bato na nzambe keseni kasi boni malako ya papa yango pe kaka kokuta biso l'ecclesia bakokosa yango muntu bakovanse te po bali magolodo koto balobila okoyiba te koto pe balobila okoyiba te mais il faut différence ça pour makambo na nzambe makambo na molimo na badisango mokonzi aute na kote ya biso likambo ya bafalisia kosukola maboko
et le livre ya Matthieu Matthieu ya moko kitoko et ko pesa ngai sengo kabu ya ko tcha mo moke et ko pesa ngai sengo bandeko na ngai et ali likambo ya ba scribe na ba pharisien balobi na Yesu boni ba disciple bayo bazalaka malamu te po bango na boleya bango ba ko tosa bibe ko te basukola ka maboko te bandeko na ngai est-ce que ko sukola maboko ezali mabe est-ce que ko sukola maboko te ezali mabe kasi to ke na domaine na mokili ta coronavirus ya kia to tango to soka maladie Ebola balobaka nini ezali maladie ya bosoto esengeli moto nyonso bandeko milengele osukola ka maboko misu ba kolata baga tozaki na ba cache-nez pona ko boya ko respirer ko aspirer biloko ba bosoto po pesa biso maladie cela veut dire ba scribe la ba pharisien ba ki la kacha mobeko na bango ya solo ya koloba ete esengeli yambo ya kolia otambolaki okotaki zongo inene opesaki ba maboko na bato esengeli osani osukola metala na ngambo ya Yesu Kristo alo ba disciple baye ba kolia sa kosukola maboko ndeko la baye eliki koloba nini est-ce que fallait ba kota la mobeko ko kosukola maboko te ba sukola maboko te nde bisika wa na chaîne ko manuel la bino pe bonzambe oye ko kotisa bino na kinzambi oye ko mema bino na kimayala oye ko mema biso po ete to telemisa makuku masato po ete Congo esengeli bato bayebi nzambe bato bayebi liloba bato bakosalela yango la bosolo nde bango bakokambe kolo na mikolo mizali koya yango bokomona makambo ekotatabana soki bozali na kokanisaka balobo eseya loba na bino apesaka bino buku moko ezali si je me trompe pas nzambe apesaka ya koloba ete tango na koexterminer race oyo mpola renaître race mosusu race wana nde ekoya kodirige tango azoloba koexterminer kobomba lisusu na moto te po balobi nzambe azozoka ya kala komisa mo ya sika seka koyo kozosea bimisi ye mokonzi osea oyo ozo néglige lelo ozofinga lobo komona osea komi président de la république po na kokamba nation na ye okomona cordon gradir prompt rétablissement na ye akomi président de la république okomona la servante de l'éternel Christian Vie akomi président de la république yango kotiolaka mutu te miradi sa ya kokoma président bakoy ko so kabuya l'homme puissant aye président donc nzambe azako exterminer race oyo bon liki ete to kotambola ba photo roté bon liki ete batu oyo bakozala kate la Congo to ko récupérer ka bango pour la mayele la bango ko tia bango esika moko boy to kindaka ko tuna ka bango o ya malamu to sali ya mabeto ko sala te kasi sengeli bato ba yeba ko yoka nzambe ba manyola nzambe ya solo nzamba lobi nzoto la molimo ekutala kate tango zotanga Biblia lokwa kala onde kolanga okotikala kozela kote yango bomoni ba pasteur ba bibele tala be kobiste ba ginkumu lelo ba bimi poisa mosusu yana na lakisa bino na Canada bakangie bazali bipai na bipai batondi la poto meke pour la kokosaka bino ba bimi na basi ya mabala boni ba pasteur wana ba panzi mabala boni ya bato ba victime ezalaka basi pona ni ba yake pa ya basi parce que ba yebi que moi ça va être faible. Septième bête après les crapauds. Moi ça va être faible. Mais ok, moi ça va être faible était bandé kolanga. Moi si vous êtes bandé. Ce qu'on a mis valeur na yo, on peut soutenir l'océan de la presse congolaise. On peut une chaîne haute. On peut passer un moment beaucoup. On peut bounder tout le la Dauphine. 50 CL. On peut bounder tout le monde pour yazo bunda. On peut bounder le quoi maman moussous pas papa moussous. Papa benga président et sa prophétie la présidente que Dieu vous bénisse. Bande kolanga ito bunde tumba ya ma vie, to bunde tumba ya babonné. Merci encore une fois pour la moni bobadi ko s'abonner. Bozola data moke le kambote, les volonté ya nzambe to kenamo. Ndeko nanga basali mobali na putulu. Nzamba souffler la narine, mobali a telemi. Kasalobi ya mwasi fona la lesa mobali. Donc na sekele na yo mwasi na nzambe. Nzamba linga te mobali ayeba yango. Mobali ayakaka kosutuka yo pesi esengo. Moi ça c'est que mobali. C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Yo za moi ça ndenge. O basi batonga kate luvuno. Il faut to tonga te. O se ya yo te, azo personne ndakisa te. Yo tonga kate pour l'année. Moi si ba maman bo soutenir. O se ya di Congo le ba maman missionnaire. Bon soutenir le cola dit il faut que yo moto bon soutenir le cola maman Sidoni la comme la baroté. Bon soutenir chaîne Nabino le cola la Dauphine. Bon soutenir le cola la mère de Bruno. Bon soutenir le cola maman Nanga la Chabienne. Le cola maman Dolo.
ba maman na jolie bon soutenir dans un bisabino parce que et comme il temps au biso ba maman il faut tout élément tout le la faiblesse nazo ka maman moko azo kumisa Félix alors bi Félix n'a pas cette chance pour la ba maman ah zambalola et ça la basi deli la bali basi la bolema bali et biso ba maman océan du Congo to koza basi la bolema te et bongo mobutu to kolobani otumoli mobutu otumoli ba maman maman ba ko violer lelo maman ba ko sambisa lelo maman azangi valeur ce qui Félix a tombé ba maman et bongo Gisèle a ce qui mo samboli pour l'année moi soya yemo après ça valeur te de kolanga to ba solo bande kolanga maman ba bimiso na mopanzi ya mobile a surtout qui a la muki yango mona mobile alinga mwasi naye yango mona mobile so aza pembeni ya mwasi alors peut-être au monde la bango te tozo pouvoir wana nzaba pesa biso uta c'est comme ça ko bakisi bondoki ndeko mabe parce que ça déjà na pouvoir tala tango mobile à la muki olia zela bala musaye na poser question na la musa mobile na pesa mobile malobo aloba donc mobile a lega déjà pouvoir na ende bolobaka lokota il fala sa pesa au mwasi mama mobile a pesa au pouvoir tanga monika yo akamwe osekisi apesi yo na misuni na ye na mikuwa na ye mobala kabela o nyoso ya ye apesa yo na misuni na mikuwa la solo bateke bibala mabe bazate mais nazo la tsande yo mwaso mona ka yo ko tonga te lokuta baloba bon poani po yo mama soni baloba bon poani po yo mama zaka awa yo kota ka banda kwa bato yo landa ka baninga wa complexer so moni muninga olingi ka yo zala bien boso bato mo zala ka bien te poko mimona yo zala no ki côté. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Au Sénat de la presse, on a même le bonheur. Ma papa, bon s'abonner massivement. Oh, mon mère de Bruno. Bon s'abonner massivement. L'inomo que mon seigneur lit sur un col hollandais noir, mon tomo prêtre. Toi qui m'en parle, on a la République démocratique du Congo. Big Daniel Ngendama. Oh, yanga pe bazarana CC. Et équipé pour la thé. Na obenga, oh papa. Nana pour ça. Na obenga. Mon mère de Bruno. Na obenga. Tout tient dans la République démocratique du Congo. Kabou yala dit ça. Basoda au babi babunagal. Ndekola biso azoloba. Ce qui a silisi, tu peux ma M23. Donc, ma soleil est bien. Match comme une minute à Kotanga. Il est bien ça. Wazalendo force. Tout quoi pas tout. Il a milima yote wanatokea hapa tuko deja kule ile milima yote tuko. Tuko tunangoya tu tuangalie wenyewe mtakufanyia sasa. Troisième mi-temps. Donc prolongation, tu as une prolongation. Ah Rwanda mulisikia moto nyo lipitaka. Mulisikia kaya. Maofiseni walishia huko. Si tuko tu. Tunabachunga tu hapa. Nina wawekea boro mwa hivi kwa hapa. Wanasema yeye niko nakuya radio ndio maana niko nakudekoresha tunakuya. Niko nawekea una contre masolo. Machine. Sebondo. Ngoya hasa iko nakuya. Mutapata ya kwenu itu. Karibu sana Mkongo, amutarudiana munaenea. Wow. Bonsoir, chers Congolais. Bonsoir, ceux qui sont partout dans le monde. C'est étonnant, là vous voyez en image le M23 en train de quitter Bunagana à destination Ouganda. Alors, ce qui est étonnant, le M23 quitte avec tout son arsenal. Les chars de combat blindés, des camions blindés, équipement complet. On se demande pendant 9 mois, où est-ce que le M23 a reçu tout cet argent pour acheter tout cet arsenal? Imaginez avec tout cet armement, où est-ce qu'il a reçu l'argent? Et pourquoi avec tous ces armements, les chars blindés, équipements militaires, arsenal, le M23 se retrouve à destination Ouganda? Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi le M23? Bolandi bangola bokedi. Bolandi pe commentaire bande ko la biso to benyo na nzela singa. Kasi bolandi pe ba M23 de baza ko s'expliquer ko finga tola. En tout cas bakaboye boti ba mobi ba déclarer bo kata ba mo ba nini bazo ka bende. Siko bande ko langa bo solo ezali wapi? Ba politiciens congolais ba tie bango na ngalasi ba kuloba te. Nini oyo bino bozali na yango contre bato oyo? Ba M23 bazali banani
ba Codeco, ba FDLR, ba nanya ba oba bimeli biso kabuye ba oba bimisi ko ba komona ba one ba oba osala sexe ola ko kamikolo kezaka soko bengi mutu ba komo ba obeta boy ya batango ya kuna ba bimisi na este so pe banani ba ko sala mosala ki ba mai ba pemi bango ba bimi ba ko sala mosala bande ko nangai nanya solo ba bosolo la est République démocratique et ya selongwe mama de l'hôtel ko toka ende ko ayo et ya sekei ba Uganda balongwe ba Tanzania ba kei ba Kenya balongwe ba Rwanda ba bimi ba troupes étrangères nyonso ezali kuna plus de 8 et soki domi balongwe. Congo a un sérieux problème minéraire. Tout le monde mboka Martin Fayulu Madidi na Mwanda a tout qui biloko kabuya lomposi. Bande konangai. Mboko yo Congo. Ezali mboka ya biso banso. Nzambe apesi yango na bakoko na biso. Batikeli bakoko batata ba mama na biso. Biso siko tozali il faut tosala makasi totikela yango na ba oba ko yasima. Eza boyete. Mais balobi na yepona nini? Oh non, basu prétexte bomoni boboki mabanga. Est-ce que empêché bino koyawa? Lobana ye Fayulu azali aigle basakana na yete. Fayulu azali mwana ya Nzambe. Azali aigle makambo ezo kosala na se wana aza komona yo eza na tina moko te eza boye te. Atuka bandeko na ngai na sepeli mingi nungu ebandaki na yoki toza na Kisasa o balingi oya te o bakosala boye mais merci papa biso tobanga keloko moko te bobangi na biso ezali kaka nde Nzambe. Eza boye te. Yami bale tobanga nani? Yami bale kobanga na biso zali yo bino peuple. Soki peuple lobi tondimi. Eza boye te. Tolobaki na bango ke lamuka ezali esprit ya peuple. Tolobaki ke lamuka ezali esprit ya peuple. Bolandi, mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Ye wana ko kende. Ye alobi nazali ko tambola na lamuka parce que lamuka etikalanga. Lamuka ne tombera jamais, la résistance est kozala. Boyoki mwana mboka ndenge alobi. Boyoki bato ndenge bayanoli. Nini zo le kalelo la République démocratique du Congo à cause de la richesse Nzamba pesa ngala. Ba potentialité Nzamba pesa biso mibale. Bozwi kitoko femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Richesse ba pesa biso bofulu kinde memela biso ngamba. Bande ko tolobaki likamba mapona miuta kala tozobeta mbela ta bozobo ya cheno. Tolobaki mapona. Denika di mayo la zoli ya bambala te. Sadek yango yete. Sadek yé pour la dialogue. Sadek yé pour la dialogue. Yango bomona ki batu tout bazongi na course. Po bazala na dialogue ndeko langa. Bayaki te pour la kosunga au peuple congolais. Bayaki te po balobela yo mais bango bazonga ki na kata course po bayebaki ke temps prévu mapona mekozala te la kata dialogue to zala exclité pour dialogue wala ndeko pesa biso ba poste to zala 1+4 to sola congolais ndima mamo seya tindika ina misolo na yo tindika ina maele na yo tindika ina boyebi na yo to kende liboso to songe kolo sino te to ufa bato balingi biso te bazonga ki na course pour la dialogue. Boyoka ni boko kobaka bato bako sangala po bayeba ki suka mapona makoza na delecte po nani denika di malobi misolo ezalite na beta mbela utakala eli la bazone misu tikilo lelo eli na passe eli na bisika musu tikilo lelo etumbe ko kobaka nga denika di manali la maele te na kinko pema po batali sabilo ke bapona mezalite golden boy o ali mokambi monene o ya bimisaki makambo ya ngomila. Oh balongi te Golden Boy akei kopé malapoto na ye na secrétaire na ye soki na caisseur na ye soki na nani bilo to boyebi ba akei kopé malapoto na tango yo to ina makamatele mapona
Godem pour cause la besoin ça na maponamité. Ba kei 3 mois. Boye bisanga 3 mois bango babimisi ba kozonga na 2024. Siko boye bisanga maponameza pe Godem pour ya boko za député. Godem pour ya kima. Toko voter bango temi, toko voter bango temi. Toko voter. Ouais banzembo daite. Mais à sengi pour la santé 3 mois. Moi na miso komona to se yabo lobaka na bila boko boyaka. Boko c'est la kasa ni bochema boko la moto le bifali ipupa kilo ya sanya mapa. Toto songa maboko pamba ilo ba faire rigola. Toto songa maboko wololo. Nesi makolobi mamo se yo lobaki te, mamo se yazo loba yoka ndima sunga. Esengeli to bunda, to se soulever article 64, to permettre te buzoba o bandi basala biso, to permettre te ba négociation. Combien de négociations? 64 la République démocratique du Congo. Pe moko aboutissa te. Ya monene le roi conférence nationale souveraine ekweya. Papa la ngai Edi Kapen te mais Eli Kapen, yepe ba yaka la ba Edi Kapen. Ayaka zone sango mais simbite. Ya toli na bateau ba ina souci à sauver Congo. Mais bateau là ba ko télématé pour Congolais ko télématé. Congolais ba yoka pe bambela la biso. Tant to kota kada sesi ya mai to ko bima papa ngwanda personnel. Na oki apareko ba tombo ki pe bango ba lobi biso to soutenir Denis Mukwege te. Nini eko lekala ko luka ba to apareko to me ba kosola. Les kambango ezali ba ki bo soutenir Denis Mukwege. To ba komaki ke bilo bo soutenir Denis Mukwege. Ba lobi non c'est faux biso apareko to za sima ya Denis Mukwege te. Nini eko leka. Bande ko langai. Leloyo dialogue ya malade sadek bayeti kasibilo bo lobani to ke na dialogue bande ko langa to pese so batala mpifo bali ele susa bala bango e bongo biso ba nyama bango e bongo biso ba komole bo ki président eli abi mboki ali ya bato moko te Congo eza ya ngai na yo to misala teke le kwa to ba pa na République démocratique du Congo comme ça que je suis déjà fatigué de okabatou so maman c'est on en a marre, on n'a plus confiance à personne. Donc voilà. Non, on a la confiance à Nani, il y a François Hollande. On a la confiance à Nani, il y a François Mitterrand, on a la confiance à Nani. Il y a Didier Rendex, on a la confiance à Nani pour baba ndekoloté. Et ça peut mboka la yoté. Zala na confiance à yo moko attaque congolais, bunda et tumba. Na bato bazo bunda tumba ya solo. Résistance ezali. Donc au bout de tout on déstabiliser chez nos points pour que ça solo ka ça ça bilo kala dialogue bozo ngela bémission na ça bilo te ma pour la maison dialogue de ça ma pour la maison la délité pour Denis Kadi Masalo ba pole na tani ça bilo mongolo ta Denis Kadi Mate lelo oyo mboke baby na minute na baby sia mais biso peut le la Félix ce qui m'a pour la maison la te c'est que yo ko sala te malobo lo ba la kabila moto a nyoko biso pendant 5 ans moto a nyoko biso na makambu tout même elio ya mabe Félix o mata o pita soko sali mapona mité na délai précis o kozalaka président ya République démocratique du Congo te o boma ba congolais nyonso kaka so congolais za mato ya koloka tozana posa ya Félix makasi tolingaka Félix mais tozozo c'est la Félix nzete na yo amatelaki Félix alobi moto a nyoko biso azonga poto pese maboko to ba bololé. Et bongo biso la tour à Félix to koza ba bololé poto pesa Félix ba boko Félix asali nini so que ça mbongo à l'état bi malamuzo baté et tout mais ese yango akokite Félix c'est moka otai koloba alors bi soki na kokite na koluka vidéo yango soki na sisi etumba ya STT na koloba la bilo ke na kokite na koluka vidéo yango za baloba ya Félix ah sisi pe tumba ya STT ça veut dire kokite donc il n'a pas le droit il y a cause deuxième mandat la République démocratique du Congo par force ou par battement pesa toko sala yango te toko lekisa motion na ye wana te parce que ko pesa biso bilani projet de société na ye kozala nini toko zwa toko linga lokuta ya bongo te et puis ba politicien tout ba député tout ba sénateur tout ba démissionnaire au cas où élection salamite le kola ba okele ko siéger cette fois-ci biso peto ko konta la makambo bango ba okele ko sala pour peuple face à la wana loba peuple ndali mo konza terrain ya moto ali ko sala veille patriotique donc la msa peuple congolais bolamuka ce n'est plus l'état bokosama ce n'est plus l'état bofuta mbongo ya bino moko bo tibande ko ngai ah congolais ata sentiment ya monde ko ngai to linga rapé bato makasi kasi mitema yango ya bolema boya bonyama oto zala na moya nini ya kozanga komona makambo polingi mutu te moninga oya solo alobelaka moto pole moninga oya solo alobelaka moto pole
lokola Bible ko rappela ka biso bisika ezwa ki biso na putulu bisika ezwa ki biso na mosota comme si biso bato boni le loto salo lendo to boya ko pesa nza ko ba merci bande ko ngai il y a un sérieux problème dans la République démocratique. Il y aura pas les élections parce que moi biso sadeka ila mboka na ça venir on va négocier tala bango bazonga ina course pas bazonga c'est ba 5000 pour balia bazo ba poste basaka na mo cette fois-ci les politiciens congolais vous les opposants sans que l'élection est salamité et que vous continuez la négociation bino beaucoup yoka ona boyoka te parce que tout le monde a mis nos bino on a loba malobo bolobi ce qui Félix a fait l'élection la délai précité c'est que beaucoup bimisa peuple mais ceux qui bozongi po bolia mpanga bolia ba mbongo bilo na bana bilo bo sepela kabisa tozanga ka mai tozanga ka loteli ki ba facture yaka tonyo kwama bande ko ngai nanzela soki ya bongolo nanzela soki ya nini yango oto uti ko lekala awa mvule beti te na bakapela tala mai ya kosakala te boko soki mvule beti ya makasi soki mvule bandila lolenge bandaka toko zinda elubela bino bolia ka bambongo e bongo boya kokota la course pour la négociation to timbeli bino tous les opposants sauf personne. Ceux qui vont la négociation là, Félix, vous aurez des problèmes avec nous, la population congolaise. Donc on lapide bino. Parce qu'il faut tout bunda. Il faut biso na bino nanzela. Il faut ceux qui vont kufa le roi Moussa Laurent Désiré Kabila pour défendre sa patrie. Ceux qui vont kufa le roi Emery Lumumba. Azaki mona mukie ko le Kabila ba ajo boza ko boso bolebe ngwele. Bon continuer ka koyiba ka biso koyiba ka peuple ko escroquer. To lobi ceux qui m'apona mi masalami te. To kondi ma négociation te. Biso na bino tokobi malibanda kosala ba marche pour Félix a quitté mboka oyo soki boboyi toko comprendre bino ke boza ba collabo boza ba démon ya population congolaise maloba boloba keza ya lokuta wala tokoyoka lisusu mutu te. Que Dieu vous bénisse à de la solution. Matondo ma comme la kabou ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na gloire ngoma mais s'appelle électrique qui est un montage. Merci la Pape Dieu, prompt rétablissement, directeur RHSP stratégique et ça m'a dit. Pareil avec Bissou Badessou. Matondo, na gloire et nouveau riche. Suprême, que Dieu vous bénisse. Prompt rétablissement encore une fois. Na Grandi Lompinga, pourquoi pas Maman Lili Saya, na Esther Boluka, Bamba Binganga Bisso, la servante de l'éternel Christ vit, Christ en vie. Merci Namiradi Saya Nzambe apambola bino nyonso azala na bino sango mokonzi que Dieu vous bénisse Nzambe abate la bakongomani apesa biso mayele pe boye bilolenge ni to kosala soki bato bandimi ko kina négociation parce qu'on ne peut pas négocier donc on négocier tout le monde le sait bato nyonso balobi yango biso nyonso pe toyebi to loba yango que on ne peut plus négocier donc on négocier pour Congo essayer kufi mais soki bango bandimi ba kina négociation. Alors, biso la bino, to ibelo ko to ça. Mais soutien ko sala mingi ya bino. Affaire passeport, bobi mandenge to lobaki, biso pe to ko lemba ko lobaki, po bozo yango, po bobi sala biso. Nzambe apambola biso. Nzamba mpongo sa kumuna beno. Merci na ba pour amenta ngolano. Bon dia botarde, bonne nuit à remission ko le maman d'angola mo kitene Florence ya matondo beno.